Voici notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Finga oyo bazo calomnier mais naza na mokumba monene oyo ya Congo na kangi ba WhatsApp na kangi ba nini tout ça na se focaliser na musala yango na bomoni ba résultat. Donc makambo bandaki na ba réseaux sociaux eteni asombi ndako na Gombe naza na ndako na Gombe te sur botel ba 35% ya nini ba prouver yango ezouta wapi o asombi ba voiture ya sika ba nini eza wapi gouvernement epesi na biso mituka te nazotambola na mutuka na ngao ya kala o nazaka nango ndako eza wana Gombe te babiloko na ngai o ya kala na déclarer yango ndenge ba ministre basalaka so ba nommé bino o déclarer o tika na justice. Donc eza wana babiloko ba bien na ngai nyoso tout eza na justice depuis banomanga ata saki moko kutu ya sima na somba te na tongisa eloko te na sa eloko te ata brique moko na somba te. Bon, les gens balingi na yebite acharnement. Je n'avais pas compris. Mais ça va. Toujours ça musala pour l'état biso na outi na groupe moko o boyebi to bundaki makasi pour na changement na yebiete changement ezalaka pasi. Nous avons monté sur la biftec naïe, où il y a un botolé local liaka, à Otiko Ndemwanate. Tout ça, le ministère de la Santé, nous surtout na bloca. Donc, nous surtout, on a colère ou on a ezopé sa bateau. Tout ça, on a bateau. Bayebi, n'engeni maka. Bozan a camarade, na ministère, botou na bango n'engeni musale salama. Ogoya na ministère de la santé to ya olobao oyo kolukambongo tout ça non mbongo toujours ça les ambongo ya congolais toujours yokana les ambongo ya congolais ogoya kolobate voilà boye il faut que je me retrouve il faut 80 millions ya peuple congolais et se retrouver. Donc c'est ce qu'on a imposé la carte du ministère de la santé mutumoko te ya awa aloba que le ministère de la Santé va s'enrichir. C'est faux. Attends, bino bon dimangate, muta on dimanga et zanzambe. Peut-être n'a pas collaborateur, oyo tout ça n'a pas. C'est faux. Biloko nanga on a za nanga on a za biloko ya kala. Na sombe loko. D'ailleurs au contraire, moyen n'a pas salaire na biso moyen au sombe loko ezate. Donc je ne sais pas. Ceux qui n'ont pas avion, ceux qui n'ont pas bandako, vous avez journaliste, vous avez on a coupé la bango, tout le monde a qui boy, tout le monde a mutumo, baya opé sanga information, mutumo a sala qui boy. Information mususu, il y a nini, bazoya opé ça. Pour na peine na ba petit nanga parmi bino. Bazoya opé sanga information, tout ça nani, tout ça inhabité. Makambo wana soki boza na information ya mutu boye o biso peto bimisa boye biso peto non ngana je ne travaille pas comme ça nazo bundisa mutu te bozo mona ngawa nazo finga mutu te nazo loba na mutu te et pourtant batu soki ba osala banini na bango o eteni asala ki boye lokuta na ko calomnier personne
nous sommes des hommes d'État. Vous avez ce qu'on dit au bimisi, ni boy faut la preuve. Goya kuluba et l'autre côté pour na kaka au tchaba complication et pourtant nous sommes censés tous à la coalition. Vous avez comprendre? Oui. Bato est belé, bazo comprendre le sens de la coalition. Bato est belé et pourtant eza et l'autre que moi j'ai beaucoup défendu pour la cohésion Yambo Canabiso. Liboso, ezalaka que avant ba Congolais ba yokana entre bango ba memambo ka bango liboso, il fallait ko benga ba étranger ba ya na médiation. Membala oyo deux groupes ekutani. Oyo bazalaki penza ko se combattre avant makasi. Balobino to kutani to sale la mboka to tika makambo nyoso tu eleka to ta la mboka ikende avant. Leader du groupe Nabiso a expliqué Biso et puis leader du groupe Moussous a expliqué bango to lobby voilà pour l'intérêt du pays. To sala yango makila ya bana ya Congo etangate. Il faut comprendre sans wana oyo ba leader ba lobby. To lingite que awa après mon conjoint quoi longue monsieur soyez il faut que la guerre ça ou bien monsieur soit kufa non yango to mataki likolo na ba idée to lobby makambo wana il faut tout l'accent dans le monde entier que congolais akoki koyoka na yemoko entre bango ba kambambo kana bango na ndenge ya sika mais apparemment bato misusu bazo comprendre idée wana te. Il y a leader à FCC, il y a leader il y a cash, bazo comprendre ya mote. Ko benda makambo nase. Ça on ne peut pas tolérer ça. Mais biso to se décider to kende liboso. Mboka oyo ezaka ya batu moko boete. Mboka oyo za ya 80 millions ba Congolais. Tozoyokana. Toyokani pona to memango liboso batika biso to sala musala to aider président na biso Félix Antoine Tshisekedi na vision na ye. Tozoyokana. Owane zaki entre parenthèses, OK? Bon, contribution, il y a gouvernement congolais pour la Covid. Tu veux bien? Les journalistes, c'est pas congolais. Oui. Oh, tu vas nous sur l'andenge ya 4, yamboka na biso Congo. Parce que aux à la militant, mais nous sommes d'abord de Congolais. Il faut tout même biso nyo surtout mboka na biso avant. Mutuna mutu devant, mutuna mutu na ndenge ya zali. Aux journalistes, il faut ça la mboka na place aux zali. Biso toza ba ministre na epsaki bino mutu moko abota maka ministre awazate. Donc eza position moko te que oyewana il faut comme un milliardaire, il faut comme un boy tout ça et pourtant vrai travail ezali batindio wana oza moumbu. Il y a ba congolais. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Bamisala mususu bo zamkana 3h du matin, 4h du matin, ayo sabino tala, bino mo bomona temps Covid pendaka. Mais nous surtout on est obligés on a moka pour contrôler ma camion surtout. Donc nous sommes d'abord ba congolais mboka oyo eza ya biso. Mutu moko te akoki uta quelque part aya koloba voilà a retomber mboka oyo. Développement ya mboka oyo bandana no et pas biso mo ba congolais. Nazo lo bangwawa nazo finga mutu te mais c'est la réalité. Voilà. Contribution au gouvernement congolais na Covid. Na kanisa on a besoin de préciser. Merci beaucoup pour nandingo tuni mutu na wana.
gouvernement congolais na 35 millions oyo tosalaki wana na plan ya lutte tokomi bambongo yango nanu kutu ekoki nanu te. Gouvernement congolais c'est misi 27 millions, n'est-ce pas? C'est misi 27 millions. Mais na ndenge boyebi lutte oyo eza multisectoriel, eza ka secteur la santé te. Lutte oyo eza multisectoriel. Donc na 27 millions wana ministère de la santé ezwaki 10 millions et puis ba service mosusu ya gouvernement ezu paye le reste, n'est-ce pas? Parce que moto na moto azobunda na ndenge ya secteur na ye. Parce que tout ça na police, tout ça na armée, tout ça na économie, tout ça peut marquer na transport, biloko ebele belé. Na recherche scientifique, tout ça peut na ba province. Donc mutu na mutu azwaki mbongo na ndenge na ye. Mais oyo na 27 millions na oyo comme biso na secteur de la santé, ezaki 10 millions. Donc voilà motuna liboso. Mama eboma atuni na salamo résumé na makambo na lobaki. Le résumé ezali toyewa pona na pesa bino limbo la bino polele na ndenge gestion ezalaki. Donc en résumé na koloba ete gestion ezalaki détournement moko ezalaki te na kati ya gestion. Bomoni ndenge nini ba résultat yango oyo ezomonana mais bato bazotika ba résultat wana bazolanda biloko mosusu ya mike mike, n'est-ce pas? Mais nga naza content le lot qu'on a évité catastrophe wana kati ya mboka na biso. Bozomona bamboka mosusu wala mukana tongo boye 1000 personnes na quartier na bino bakufi botia bango wapi? 2000 personnes bazokufa na ville moko botia bango wapi? Na compte ya Covid oyo. Mais biloko wana ekomeli biso awa te. Faut féliciter Nzambe, to féliciter bakonzi ya mboka. Mais tolobi te que esili. Ça j'insiste, na lobi te que esili, ezo continuer. Na ndenge sikoyo eloko tozosala eza nini? Parce que bafungoli ba frontière. To kolandela makambo yango très bien. Sikoyo totala soki courbe ya contamination ekomata. Na ndenge bafungoli ba frontière, so to remarquer que courbe ya contamination emati. Alors wana tokende tozonga epa ya mokonzi ya mboka secrétariat technique na ministère de la santé ezonga epa mokonzi ya bitala sikoyo bokono yango ekomi kozonga tozongela susu ba confinement à état d'urgence mais tokomi na niveau wana te parce que jusque là toza baka yango ezaka na no mingi te. Voilà. Équateur Ebola. Grève ezali pa ba ndeko kuna toyebi boyebi tango Ebola ezalaki na est bomonaki ba année passé wana ndenge nini ba partenaire batiaki mwa misolo ebele pona bafuta bato kuna. Membala oyo ba aide wana ezalaki eza penza lisusu te pona makambo etali Ebola. Donc chaque partenaire aza na makambo na mboka na ye yango wana ba aide wana eza lisusu mingi te moyen to futa bato na ndenge ezalaki na est kuna te. Et puis na ndenge ezalaki na est kuna bino mo boyebi sango na koki ko loba wate banda ko loba pona ba anglophone Ebola business. Donc mosolo banda ko circuler kuna makasi mais mosale banda osala mabe ma mingi te yango bomona ike umelaki mwa mingi. Bon sikoyo na kati ya mbandaka kaka gouvernement moto kofuta bandeko omoni gouvernement paysan na misolo mwa mingi te baota ko décaisser 1 million dernièrement yango wana tozotinda na mbandaka pona banda kofuta bato grève wana esila mais tozo solo na bango na kanisa lelo. Je crois que grève wana eza lisusu penda te parce que d'ici soit lelo soit l'eau ake na hôpital nga nazalaki kuna te na tika clinique depuis kala na sasa susu bato te na koma na makambo ya santé publique ye moko ake na hôpital ye moko batindi ete
Est-ce que ceux qui ont un hôpital, ils ont la malaria, ils ont douté nini, ils ont une solution ou douté les sous. À quel hôpital, na mon été, à quel hôpital, à Kekuna, bah docteur, à partir il y a un réflexe na bango, à partir il y a un diagnostic na bango, à partir il y a un diagnostic na bango, bah Monique va lobby mais muto yo d'abord historique na a outi poto, aye awa, azo sala boy donc probabilité nango peut-être ils ont maladie yango. Si vous avez un bateau énervé, vous avez un prélèvement, sali, ils sont positifs. Oyanga, ils sont kuna wapi. Na kutana na yete, na sala nite, oyanga ils sont wapi. Basali na ngaliema. Bota la fiche neza na ngaliema kuna basali wa. Na yebsa qui est que tu coopéré depuis quand? Vous avez yango wana bati. Vous avez ezaki neti sida tant ezaki avant sida sikoyo bato bazoba mesana soki aza na sida akoloba nini na sida mais psychose ezalaka na ozomona ndenge nini bato bazokufa na États-Unis bato bazokufa na poto sikoyo oyo okomi awa bayebisi yo ke oza na maladi wana réflexe ya liboso ezala ese eza ya solo sikoyo kolinga osala mwa défense moko boye donc na psychologie ezalaka ezali ba réaction wana ezali. Mais un médecin a cause de la maladie pour la azwani. Alors il y a un moment où il y a des nanjili, il tout ça, ça dit bah vidéo pamba tout ça. Il y a un est commis avant tout dernièrement avant Akimana poto, à ça les vidéos mususu à côté na eteni pour na na à côté na eteni na ngam na yebsa ki ya sala zaki ni maladie. Boyeba malade wana 80% ya bato bago zala nango ba yebite. Vous comprendre 80% ya bato oyo bazana malade wana ba yebite parce que ekopeso kosukosute, ekopeso fièvre te, ekopesa yo ni tant so biso awa mingi na biso tozaki nango et les cas nango to yebate. C'est ça na épidémie wana. Mais oyaye au moins azwaki moi fièvre akena kosukosu tout ça akena hôpital. Yé moko à quel hôpital ba PC diagnostic à boy et puis à continuer ko boya ti avant kende a sali vidéo awa à lobio to coopérer na yé tout ça ba lukaye boye na ba service de sécurité njokande asa kima atika vidéo. Donc voilà ce qui s'est passé et teni et bon ce et puis 9000 au ba simawana de coopérer parce que jusque là jusque l'autre on a 9000 malades donc coopérer à 9000 malades bon mon a pendenge bazo kufa bon mon a ndenge na babilili ndenge bazana ba kati hôpitaux malade wana ezali bande ko ngai mutako sabinote malade ezali ezana ba poto kuna bandimi ezana ba États-Unis bandimi na ba Chine kuna bandimi et comment aga na Congo tolo ba non malade ezate comment ça. Alors, voilà, je crois que Nandenge boza ba pandisango bo aider biso dans le secteur de la santé. Alors, bo aider biso dans le secteur de la santé, bo loba ete malade wana ezali, bo panza basango, bo panza ba bilili, ndenge ba misusu bazo sala Top Congo. Nenge salaka na ba TV mususu nenge zo sala na gatsabini surtout beaucoup na ba sport publicitaire pour na makambwana kopanda sangwana. Alors ça c'est la 4e question. Plainte contre inconnu. Na sala parce que bazo calomnier ministère, bazo calomnier docteur de Teni. Oh asali boye peut pas le forcer pour na tolo ba voilà to kangabino ba photo ou bien tout ça la photo publier pour na bossa témoignage qui vous a guéri. Voilà. To les gars na 5 questions. Merci. Mosolo wana e komaka na mboka mai ndombe te e sukaka wana lisasa e kenda na mabenga ya bato.
bato wana nyonso tu bazalaki déféré na justice et puis ti lelo justice ezolandela bango ekangaka bango et puis après nayoki ke babimi et puis nakomi kosala badémarche na conseiller juridique na nga mpo na bazonga na boloko ti ntango mosolo wana ekomonana. Alors badémarche eza na niveau wana et puis misusu mpe awa je crois que mbongo moko ezalaka ya projet moko boye ebungaka bango mpe bakendaka na justice bakangaka bango. Donc voilà oyo mwa moke tozosala mpona bato mosusu babanga kozwa mosolo ya leta. Donc sikoyo eza susu mosolo oyo te kokoki kosala biloko ya boye mpona ekenda mabenga na yo. Mosolo ya leta il faut ezala mosolo ya leta ekende na ekoma epai ya babénéficiaire, donc au peuple congolais. Motuna ya mibale ezali olobaki neti secrétariat technique eza organe moko autonome ndenge nini bazotinda bafacture epai ya ministère ya santé bazobenga comptable ya ministère ya santé akende kozwa mosolo. Je crois que ce olandaki exposé nanga très bien nalobaki que ordre wana eutaki epai ya ministère ya finance biso oyebaki te. Alors, peut-être va considérer que nous tous la santé, neti gouvernement et rolinga et l'équissa misolo na bango na partie à ministère de la santé, yangwana va benga ki comptable écoute ayeba gite et le oni va bengeli balobi voilà kamata 500 000 euros au pesango et pas ya nani ya ba benga mo ya au que nous tirons pas ya moto cinquantenaire et puis le même jour, tant à Zuango, à Kepekoti, on n'est pas à moto cinquantenaire. Donc, peut-être qu'ils va vice des procédures côté Nabango ou bien mais biso, les années qui ont fandi wana, mais biso va le bitala, ou yebag na ote babi ya ozo eloko yo, ou ino pesa moto tel. Donc c'était comme ça. Et puis na tangwana, makamundenge zalaki na pression, boyoka ke batmo, surtout na cinquantenaire wana makambo zalaki trop. Batu oh bazo filmer boye bazo liate bazo sala. Donc il fallait d'abord que résoudre makambwana nyo surtout ma procédure peut-être trop talent aussi. Mais ministère de la santé et baki entendement en até au cinquantenaire et salagina ministère mosusu et puis la secrétaire technique. Donc biso ba benga biso arabozo mbongo pour nous faire c'est ce que nous avions fait. Mais sikoyo tangu tango cinquantenaire étendre les biso facture. Il fallait d'ailleurs étendre tout dans le secrétariat technique. Parce que par contre demandait qu'on s'occuper de la prise en charge. Mais étendre les biso facture, biso tolobi atteindre les factures, il y a 2 800 000, donc à multiplier bon on est par 3. Il faut tout le monde clair. Il y a un article de l'eau facture à moi faut donc il faut tout le monde clair. Est-ce que va taxer malade moko 12 000 $, est-ce que ça ndengeni avoir des futama mais ba futaka facture wana eza selon ndenge contrat ba signaki contrat te mais entendement bazalaki nango o eza signé na bato bazalaki na réunion wana entendement ezalaki 900 000 par mois. Donc c'était ça. Donc le ministère de la santé n'en est pour rien. Et là, on a tous expliqué à inspecteur et je crois qu'ils avaient compris. Alors, deuxième question, et Outaki n'a pas ya maman. Paiement à médecin. Dans le bas qui a que pour un médecin, je crois que tout ça dans la liste moko cristallisée. Il y a un peu plus de 7000 médecins. Alors, dans 4 à 7000 médecins, on a bango surtout bakozwa misolo na bango. Ils appellent les médecins, mais tout ça, on a la liste pour les infirmiers et puis pour les tout benga na jargon na biso pro santé. Donc, la liste wana ezali. Bato nyo surtout ba na 4 liste wana.
bayeba ke bakozwa misolo na bango. Mais sikoyo pona ngai avant Covid toloba ete tofuta bango parce que payer ezalaki na mbongo pendate, il fallait tofuta bango 1500 par trimestre. Mettons makambo ya Covid eko baby sa économie, yangana bomona ke komaki difficile tofuta 1500 par trimestre, yangana tofuti trimestre yo 1000 et puis tokotala ndenge nini soki misolo ezokota na l'état totala ndenge nini tokofuta misusu trimestre zo ya sima. Donc mais ce qui est important bayeba que moto nyonso to amonaki kombo na ye na kati ya liste wana akozwa prime na ye. C'est une première na kati ya mboka na biso. Tosali yango tozolinga to améliorer ba condition et ba professionnel ya santé na kanisa. Ensemble toko améliorer yango. Donc bayeba que na ndenge kombo na bango eza na kati ya liste wana bakozwa prime na bango tôt ou tard. Chikata. Eza bon, eza phénomène ndenge na ba société il y a ba cigarette. Je crois que nani inspection générale on a koloba makamba mingi ya te parce que inspection générale il y a santé et zo ça non ba enquête na côté wana. Et puis ba oye langa rapport. Mais boye ba que biloko etali ba cigarette. N'est-ce pas? Boye bien très bien. Ezalaka nocif na santé ya moto. Autant au mélano cigarette que au banda komela cigarette. D'abord, il faut conditionner bongo na yo comme dépendant et puis comme il faut ça va poumon et comme il faut ça va voie respiratoire, ti dans va cancer le coma, ti coma biloko. Donc ce sont des histoires à décourager, surtout que les gens nous contrôlent. Mais tokotala na inspection générale na biso na ndenge bazo sala ba enquête tokotala ndenge nini biso tokoki ko silisa makambo wana na soutien ya police na biso. Ezaneti baba jumoko bazo lata siko balobio ezo bikisa Covid kashube ezo taboye tout ça la mboka. C'est ce qui est important. Ozomona na mokili sale loko no na ndenge ya semba na ndenge ya alima zala na conscience no tranquille, conscience na yo na conscience ya nzambe. Bon, question monsieur Ezanaki spot publicitaire. OK, spot publicitaire ba fouti frère Patrice kayemo mutafuta maki bonayebi ndeni makambo esalamaki te bato oyo bazoya na banzembo bamisusu o banzembo biso toko sponsoriser awa soki ba inspecteur bayaka te mbeta msumbu wango e monanaki te non soko na ndenge na exposé ya ngata na bandaki to nalobaki que tant malade et bandaki tozalaki na 1,8 million tout simplement pour na Congo Mobimba. Alors mais tozalaki na plan il y a 35 millions. Il fallait ba partenaire ba la biso en appui. Mais malheureusement au moins ba partenaire tant avant ba ya na bambongo wana il faut les canons na parlement indima ba procédure ya milai mais biso awa période wana ba banda kokufa pour tout se partager ki ba tâche gouvernement ba partenaire na ba dom sous uta wa place musus tout se partager ba tâche jusqu'au ba partenaire ba biso na gouvernement ba voilà na 1,8 wana bozanango biso toko financer ba activité boye. Mais net bino besoin na cash sur place pour financer les biso ba activité ou biso ngai tout ça là.
parce que ça va nini ça va kisi kosomba mituka kosala boyo tout ça parce que tu as n'a besoin il fallait batuba zo ba kisi période wana mais ba partenaire musuku tu ba dinga ba soutenir biso na makambo wana mais ba neti bino siko na 1 million na bo utiliser na ngo na makambo wana siko biso tant to ya na to inga to somela no ba kisi to inga to somela no mituka siko na mbongo wana to zong c'est la bino et puis bino siko bo utiliser mbongo wana pona eloko mususu. Et c'est ce qui s'est passé. Et mbongo wana bandaki déjà kozonga. Ils ont été inspectés tant baillé et comme kozonga. Non. Ils ont na banque. De l'okutu, le bina kotana ki na ba misusu to discuter parce que bazota la paie ba facture en haut tout ça pour na bazong c'est la biso. Donc peut-être le lot ou bien lobby misusu pe egoya egozonga. Et puis tant egozonga, dans ça le rapport dans le gouvernement et puis na osenga bango parce que wana je crois que les malades ils ont continué à orienter dans l'activité moussous. Donc c'est nous pratiquement qui gagnons. Bon, aux autres ça il a beaucoup à voyer, bah tu vas comprendre la montée. Aux autres toujours benga mbongo il y a mbongo na biso ça très bien géré. Beaucoup il y a beaucoup de bureau nangai, bah pesibino bani surtout na banque. Vous pouvez publier comme vous voulez, mais ça c'est très bien géré mes frères. C'est très bien géré. Mutumoko. Bon, na koyo ko mena pe mbondote parce que au tinda mututa mususu somba eloko ya $10 ou bien boye neti biso ba congolais a kakoli a sombi ata ya 9 yemo ka tiré na $1 ça biloko ndengwana ça je ne peux pas na ko mena mbondote. Mais ce qui est destiné na Covid et salamaki malamu. Salami malamu, mais tozalaki na mode il y a urgence. Il fallait tout sauver milimo. Awa na kanisa. Donc hôpital wana o ebana na 1912. Ils ont ça la symbole ya Kisasa, ils ont ça la symbole ya Congo. Il faut te kokotika ngondeng wana te. J'avais même dit à chef de l'État un jour dans le bus, ceux qui ont sali le Congo, avant la longwa, il faut ils ont hôpital wana, il faut tout bon ça. Parce que yango ils ont hôpital où ils ont yamba batu belé, ils ont un caractère social. Ils ont dit hôpital théo batala rambongo avant tout ça va dire yango ils ont un caractère social. Il faut tout honorer yango, tout réhabiliter et au salama tout ça c'est un processus il y a passation à marché facture il y a pas malade au babima na tout ce futa oyo to kenda ko misna na Congo central na mbongo to tinda gouverneur il fallait à futango oh ya awa je crois que tout ce futa donc tout ça na nyongote ba oh to misna na province to tinda ba mbongo na province on va futa. Voilà, donc, Natondi Bino Botondi une fois de plus. Nakanisa Masolo Aboye, il faut y aller de temps en temps pour douter dans la méthode à Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine,